ezali échantillon. Juste échantillon. Parce que stade des martyrs ezali combien? Bateau balingi mboka. Ne basangani plus de 400 partis politiques. Autozana plus de 700. Mais 400 et quelques balobi, biso to poni voix, il y a ko sauver mboka. Yango omoni atanzala ata pasi atani balobi te. Mwana mboka esengeli mboka etelema autour ya kukumu na ye po tomika ko faire face na ba difficulté ba enjeu majeur tout ça nango. Kita ya mboka eleka na moko akwa ko bikela na ndenge mboka toni na kita me bato azeko bénéficier nango penza te. Ndeko Martin Fayulu wazaki challenger na ye parmi ba challenger bazalaki misato ya lobi non a gagné ba élection te aponi ko kende na cour constitutionnelle ba voix o yazaki nango seni apesa ki ye tout na suka a confirmé Fachi Beton comme président de la République. A quoi que l'Assemblée nationale comme opposant à contrôler le gouvernement. Donc erreur ya sali atika libanda mais regret na biso ya munene ezali nini komona oto zaki obenga liboso les soldats du peuple akende kosangana na badongolo miso ya oyo elekaki o ba bomi population. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Namotema ya kufungama bana ya Kinshasa ya monde entier. Mbote na bino eutie pa ndeko na bino Jerry Mukuna na esengo mingi ya ko yali sulelo pona ko beta masolo ya Congo na bino bana Congo bana besoin ya ko masolo ya solo. Naza de père et de mère ne na sebino na soutenera toujours loi oyo ya Noël Tchani oyezali loi identitaire oyeza kozongisa mboka na esika na yango. Je soutiens cette loi là na soutien indéfectible ya loi wana. Chers amis bandeko na ngai ba congolais lelo na sune sengo mingi ya koya suko solo na bino makambo etali ba information oyezali koleka mikolo na mboka union sacrée sali sortie officielle nango. Tomoni batunyo suba alaki. Tomoni bate belé ba adhéré na stade de martyrs et qui au pesimboa mboa boyi. Toko beta masona lelo. Toko beta masolo oyo ya ba détournement. Oyo zali ko salima na fonction publique 800 millions par an. Eza ko bunga. Ezo kendo api. Toko beta masolo wana. Toko solo la ma kamususu oyo etali mboka na biso et cela on va le faire na mwana mboka Ignace Nzele ozali expert en développement durable ye andimi sulelo po na ebisaki bino yazali na majorité oyo ezali koboya bêtise oyo etelemeli buzoba na kati ya ba jeune émission oyo eza koleka na Kleboa original ne na sabino oyo ya vienanga César Ngadi Kleboa vie moko bien aboya pongi na ateka pongi na pona petit na so katiki ba petit na pala ye azongi ake kolala pongi vie moko malamu ya César Ngadi émission oyo ezali pona ba internaute nyonso émission oyo ezali pona Richard Benz ndeko na ngai émission oyo ezali pona Eti Mukuna émission oyo ezali pona ba kinoa nyonso pe bana ya diaspora nyonso o ba landaka Jerry Mukuna na émission na bino na motema ya kofungama. Donc sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour à mon invité. Bonjour Ignace Nzele. Bonjour papa Jerry. Merci nako comme d'habitude à cœur ouvert na motema ya kofungama. Ya kopesa biso sur ce plateau na yo à titre gratuit pour to éclairer lanterne ya ba congolais banson. Est-ce que bazali kolanda biso? Voilà bandeko nanga bomoni bino ko ba couleur eza déjà annoncé. Émission oyo eza na monoko na biso. Tout ko beta masolo mboka na biso na lolenge esengeli ndeko Ignace omonaki milulu ya olekaki mokolo ya samedi omonaki yo moko lolenge nini batu babimaki na bandaku pra kokenda na stade de martyrs na ebité lecture nini yo ko sala par rapport ya oyo salamaki na stade de martyrs eza échec to ezaki réussite pona yo? Merci ndeko Jerry pour la motuna kitoko pesingai na kolalie bisana balandi na biso était d'entrée de jeu ezali ni échec ni réussite mais ezali échantillon juste échantillon parce que stade des martyrs ezali combien disons 120 000 places ce qui est Tony Makasi donc Fachi Beton azalaki élu
na plus de 8 millions de Congolais. Surtout lobby total tout ça la balance et ça vraiment est l'autre côté. Mais on a les symboles pour la nini. Mboka ils en habitumba. Maintenant les camps de la patrie se dessinent. Bateau balingi mboka. Ne basangani plus de 400 partis politiques. Autres en a plus de 700. Mais 400 et quelques balobi biso to poni voix ya ko sauver mboka. To poni voix ya raison, to poni voix oyo ekosikola mboka so to sangani. Mokonzi ya mboka to moni aza na ba volonté politique exprimée, ezate que volonté politique cachée. Mais asakoli yango alakisi na misala yango omoni ata nzala ata pasi ata nini balobi te mwana mboka esengeli mboka etelema autour ya nkumu na ye po tomika ko faire face na ba difficulté ba enjeu majeur tout ça nango sécuritaire, enjeux économiques, enjeux sociaux. Donc bato bazali na ba posa ebele, il faut que mboka to sangana to sala masolo ya ninga malamu po ete to kama mboka na ndenge ke moto na moto o babengaka justice sociale distributive. Kita ya mboka eleka na moko akwa ko bikela na ndenge mboka toni na kita me bato azali ko bénéficier nango penza te po na makambo nyonso to lobi wana. Mais tomoni ba ike obana kati opposition o mikolelekaki elaki o élection elle est trichée, ils ont truqué makambo lokuta le bomaki boyina même comment se fait-il que mutu oyo a triché ki ba élection mutu oyo azaki validité azaki légitimité, mais comment se fait-il que engouement na et salama ba parti politique na mbela moko boyo union nationale et salama donc mutu na comme le élément moko fédérateur ya bato belé. Merci mon mboka pour la mutuna et sengeli elingi koloba boye mboka na biso tukindeki na maponami na maponami wana gouvernement oyo yuti koleka gouvernement Kabila bangonde ba organisaki ba élection ba finançaki ba élection organisée par la CENI, commission électorale nationale indépendante. C'est-à-dire que yé aza souveraine a soki parana ye moko mutu akotiaka impression azate. Alors, commission électorale nationale indépendante, après kozwa ba mingongo benga ba voix, ba proclamaki président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Alors, yeta mwabimi ndeko Martin Fayulu wazaki challenger na ye, parmi ba challenger bazalaki misatu, ya lobi non a gagné ba élection te. Aponi ko kende na cour constitutionnelle pour a exprimer des accords na na résultat de ça maki. Maintenant ayebi mibeko aza légaliste alandaka pe ayebi mibeko mboka pe atosaka yango. Oh na mibeko ya mboka toyebi te suka plafond na biso sommet to benga au sommet na biso ya justice ezali cour constitutionnelle oyo toza nango. Donc azalaki na foi na yango akindi ko pesa revendication na ye po te batala dossier wana abenga ba contentieux électoraux. Cour constitutionnelle a examiné, atali ba élément, atali ba voix, oyo azalaki nango seni apesa ki ye tout. Na suka a confirmé Fachi Beton comme président de la République. À ce moment-là, discussion est katani. Azana tort, azana raison. Liloba ya suka eza na cour constitutionnelle. Loko e katana ki bongo ye isengele ki alanda akota la camp de la patrie. Akoyi ko l'Assemblée nationale comme opposant à contrôler le gouvernement. Donc erreur asali atika libanda mais regret na biso ya munene ezali nini komona oyo tozalaki kobenga liboso les soldats du peuple akende kosangana na badongolo miso ya oyo elekaki oyo babomi population bakotele miso na baéglise asangana banani mais asangani na Matata Ponyo Moïse Katumbi qui encore là je sais plus hein? Donc eza babiloko oyo mais bien sûr aza sima wana Kabila azali tokoyi kondimate que Martin Fayulu soldat du peuple akende kosanga même soki azalaki na raison garder akoyi kovanda na ye moko akende kosanga na bato wana babomi population na nzala. Mais baike bana Congo babike yende président ye mutu espoir ya Congo ezaye tokovivre na ba illusion ti mandat esili tozokende awa na maponami 5 ans eleki ya revendication résultat nango ezani Fachi azali président ya république yango moni camp de la patrie et se dessiner kawana eponi raison lobi
tokende nsima mokonzi ya mboka parce que baenjeu toza nango bato bazobosana etikala rappele eloko moko pardon ndeko les guerres les conditions oyo toza nango ya pasi euti non seulement na bavoisin mais euti na bamultinational international depuis des décennies ça fait plus de 30 ans lelo Congo eza na guerre eza fati te eza bato bazobundisa biso mpo toza na kita ebele esengeli tokota ngo na mutu te soki tosangani te tovandi tokangisi mboka te mpo te tolonga baenjeu oyo tokozala bariche mais bapauvre na vie lelo oyo tomonaki na stade du 20 mokolo wana tomoni Bemba tomoni baparti politique ndenge olobaki ebele chance nini ozopesa na coalition wana oyo outi kotanga kombo wana chance nini ozopesa bango est-ce que ndenge bazolanda biso lelo bana Congo est-ce que baza sûr bato oyo bazosoutenir bato wana mpo tomoni na Denis Mukwege mpe ana groupe wana est-ce que baza sûr ke bango bakolonga face ya makambo toti komona oyo esalami na stade des martyrs yango na aussi que quand de la patrie ils a dessiné mais kotala ba personnalité oyo bazo faire partie ya union sacrée ezali eliki ya monene pour le peuple congolais komona mutu lokola Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azalaki vice-président de la République azalaki challenger ya Kabila na 2006 na ba élection oyo elekaka kozonga koya kokoma ministre kokoma VPM ya défense pona ko défense ya mboka et puis kozala susu na kati ya union sacrée elingi oloba te likambo ya mboka ekomi grave esengeli na bato nyonso bazali libanda bacomprendre message wana eke ekomi kitisa mpona kosalela mboka ezali likambo ezali très capital mpona kosauve mboka parce que nalobaki na émission elekaki soki ndako ezokozika yo kozwa oyo naza na nzala okende olamba fufu okokende koma moto liboso po soki obomi moto na ndako na yo nde okomi kimia okoki kolamba fufu soki oza agressé moto aye okotela na ndako moyibi akoti na ndako yo tika moyibi aboma mwasi aboma bana yo okende olamba fufu ekosalama te yango omoni Jean-Pierre Bemba Gombo raison ezongi alobi na kota pas pour la Félix mais pour la patrie la patrie n'a pas de prix donc yango akoti moto lokola Mineta ministre Guy Lwando ya jeune boye ya AREP association pour la République akoti na masolo elingi oloba te nzela wana ezali nzela ya bosolo boshap akoti mais comment on appelle PPRD bato ba comprendre que mboka il faut que liboso mais tolobe eloko moko soki kombe alongwe pa na ye aye kotala soso aza na bana na ye esengeli soso nda ye bakobatela bana po kombe ntango aye aza na baintention akoki kokanga mwana soso ake na ye donc tous bazoya mais toyebi baintention na bango te donc vigilance il faut ezala likolo. Mais les katumbistes, ils croient dur comme fer. Que bango ne mutu soki ba commis aux affaires, mboke changer. Selon bango mboke za na blocage, mboke za ezotambola bien te justice réalité les katumbistes. C'est ce qu'ils disent. Omoni ti lelo quand wana otangi wana na kotanga ngo mingi te, jamais batikali ko condamner agression rwandaise na kati ya mboka na biso. Elingi lo bate bato wana il faut kotala bango na miso likolo ya miso. Comment bato nyonso ba même na libanda bato bala censé ko soutenir ba rébellion wana balobi te M23 eza soutenu par le Rwanda. Et soso yoki luka ba vidéo soso yoki déjà leader na bango asi a condamné likambo wana nano asali yango mokolo ça veut dire yango tolobi te bana baimboka bafungola miso eza tant siko ya vérité yango tozo koma nango oyo ba élection ezali ta ya vérité bato bazali pona mboka bazomonana ba o bazosala pona banguna bazomonana loi wana na mboka na biso esengeli na ba patriote esengeli na bato balingi mboka pote mboka et avancer soki tosali erreur tokoti sisi susu nyoka na kati ya jibesière biso moko nde tokolela. Ok, bana Congo bandeko nyonso obali kolanda émission na biso eza émission ya éveil patriotique donc tolobi tokovanda suki miate makambo nyonso tokoloba donc oyo esalamaki samedi na stade des martyrs elaki stade des martyrs hein? Oui, stade des martyrs. Na stade des martyrs ezalaki eloko moko significatif ozolakisa que ceux qui pouvoir
ils ont un gambo ya mutu ce qui peuple a telemi a sepeli na mutu alingi mutu na atambusa ekolo wana eko salema lolenge peuple alingi yango lelo tokosenga pe na bandeko ba congolais ba fungola misu to la misu kolala te po bilanda landa omoni to na ba en na biso to chango na pembeni mais to koma siko ta likambo lolenge ezali koloba likambo lolenge ali ko benga nyama na kombo na ye ndeko ndeko Ignace yo ali oza expert na makambo etali renouvellement durable hein mais yambona kota na kati ya oeza makambo oyo salaka parce que bana mboka tant to banda ba émission pona tu as besoin ya batu oyo bakoko salaka mboka ekene liboso yango toza obenga bato wana maele pona ko sola na bango pona ko sala ba analyse o malamu mon frère moko zamboka zo bunda tane par exemple na projet Chilejelu ou à 145 territoires mais aux mona bazo bimisa mbongo mais batu moko boyo on va comprendre que les mœurs sont appelées à changer bazaka na expliquer ya COP ya moyibi soki na DGM okutaka batu ka balinka ni tika COP ok na ANR la même chose ok na makambo ya kozoba ba passeport la même chose mais likambo oyo est dérangé nga mingi eza komona que na fonction publique donc alingete auti ko sala audit kuti makambo ya kosakana te ba matricule fictif ba musu ana 4 matricules moko na époque oyo tona époque ya Félix Tshisekedi Antoine Chilombo mais batu balingi kobongola makambo te sima batu balobo no o mboka oyo esimbi te bona babiloko ndengo wana 800 millions. Merci ndeko Jerry pour la motuna balobaka habitude pour na changer yango ezala facilité yango moni bitumba ezana kati d'abord ya mboka pour te bayi mboka ebele balingi to ça na désordre ba benga bango les pêcheurs d'eau trouble moni tango mai ezana fulu wana motako kotsa loboka kangi mbisi mais soki ekomi clair bakozala na difficulté ya kosala makambo ndenge wana ezaka te wana ezali énième ya ba forfait oyebi ke ba alingeti ndeko na biso que je salue qui fait vraiment son travail avec un cœur surtout zaki na ba alingeti ata 10 mais mboka wana déjà c'est ningani et comme na conscience mususu makambo ya carte crédit ya $50,000 par mois oh tu sais quel azamo ibazo ça logo mais nani ayeko faire découvrir ngo toyebi yango pona tu sais qu'il apesi mibeko na IGF a tie miso na kati ya patrouille financière yango moni bato découvrir makambo ya $50,000 par mois na individu azo tu mbongo n'importe où ba arrêter yango to yeko tala ba détournement ndenge na ndenge ya Jekamine plus de 800 millions pe ekendaka kabo oyo lisusu na fonction publique ezali réseau donc 800 millions par an 800 millions par an ndeko est-ce que les gens comprennent ça ndenge bapesi ezali plus de 148 milliards de francs congolais par mois soko sali ba calcul les autres entre 64 65 67 millions de dollars par mois donc so sali annuel des opesa ba 800,000 wana $800,000 800 millions de dollars yango tolobi boye mokonza mboka il faut abana ko beta misapi bato nyonso bazoyiba il faut to longwa na cadre ya impunité parce que impunité ndezo encourager moyibi oyibi bakangi yo babotolo no biloko nyonso zaki nango parce qu'il faut récupérer mbongo nano ko récupérer ba mbongo wana surtout après bato wana kolongola bango na misala ba prison surtout na pour rien toujours laisser bango na prison toujours sécuriser bango encore ça coûte de l'argent donc il faut qu'on parvienne à récupérer les mako à démanteler les zones ndenge basali wana pour IGF kobo sanate na enquête na suka lobby bazo désactiver yango d'ici quelques jours donc bako désactiver bato wana surtout to kanisité et ko sala ke mbongo ekendaka ya moyibi et ko ya ko renflouer que ça l'état pour ba foutre fonctionnaire malamu et puis
va accomplir les projets comme il y a 145 territoires, mais est-ce que tu penses que ndenge toujours au Kenda, ndenge mokonzi mboka zo kende na mboka lelo oyo, ceux qui vraiment tous les Congolais, ceux qui ont voté Félix Tshisekedi, yo par exemple ceux qui ont pu savoir na Félix Tshisekedi, Chilombo, on peut savoir pourquoi. O lo nini o salami o marqué yo, pour nga koloba par exemple misala ya hôpital mama ya motozo mona biloko zo salama to moni université na biso ndenge eza réhabilité. Pour peut-être mais nous voyons ce que le chef de l'État est en train de faire. Banzela mususu oyo ezaki c'est kufaki tata zo kufama abi nzambe merci nena moni nzela kalembelembe ezobonga mais iloko nini oyo marqué yo na quinquennat oyo ya chef de l'État oyo ko sala ke lelo yo on peut savoir no epai nae na ko kamusa yo ndeko gérer ba réalisation nyoso oyo tangi ku des amoké. Mais ngai eloko est marqué ngai ezali plus la volonté de changer les choses, la volonté politique. Vous comprendre parce que nzela ba ko sala nzela hôpital ba bongisi lelo mais lobby azot ngana eloko zo marqué ezali que le président est en train de tracer des bases pour le développement, pour quoi clasher développement général ya mboka. Ce qui au tali malamu président azali na boule na idée ya kotia ba chemin de fer azali na idée ya ko bongisa nzela ya mai RVF esala musala po bato mibale déjà na niveau ya Union européenne babenga yango ba dragueur ezala ba éco-sondaire c'est-à-dire etimolaka mai esali pe balisage etie banzela nini maso ekoleka azali kotala ko redorer compagnie aérienne na biso na ba avion pour circulation ya ba personne na ba bien ezala malamu abandi kotala ko bongisa banzela ningo lobi ya minene ba autoroute ezala te to relier ba province na biso voilà et Congo mba ezala relier donc soki tozui obi à la France to benga kango la mobilité tozui voie ferrée tozui voie aérienne tozui voie routière toyo ko voie fluviale et que to sangisi 4 voies wana en action to inir moka na ebisio okozana posa te akoloba kenzala ezali parce que biloko ekokuta Kisangani et Kinshasa ekokuta Équateur et Kinshasa ekokuta Bandundu et Kinshasa ekokuta ba Congo et Kinshasa na facilité. Donc ce qui est tenté de projeter le président de la République en faisant la promotion à 145 territoires na ebisio ndeko na ngai soki motema malamu ba Congolais ezali et que to soutenir le président dans le projet wana lobby to koloba langage mususu. Donc les réalisations, moi je suis d'accord qu'il est en train de faire des choses, mais eloko ezama kasi ezali aggiornamento, on va bien actualisation. Il y a des données, il y a les structures de base pour le développement. Il est en train de jeter des ponts, des structures de base pour que le développement soit enclenché. Parce que dans le développement, on se développe. Moutounde Yemoko a mis un développement. Donc, ce qui est l'État, Moussa Nezali, pour faciliter moto, azana moyen, il y a commis développer. Donc c'est ce que fait le président de la République. D'ailleurs, Likamouya Lobaka, l'homme au cœur du développement. Na terme technique, l'anthropocentrisme du développement. C'est-à-dire que l'homme est au centre même de son développement. Il est l'initiateur, l'acteur et le bénéficiaire. Il y a développement. Voilà ce que prônent les chefs de l'État au tourisme Makango, na slogan, il y a le peuple d'abord. Voilà donc banamboka bandeko oyo kolandanga na tondi na esengo mingi pona nayebi ke ndeko Ignace Nzele alobaka makambu na polele pe a expliqué ngo clairement on a observé bino ye aza expert en développement durable. Siko en tant que expert en développement durable lelo oyo zali mwana mboka ya nsomi elo oni nyoko apporter oya malamu na makambo ba difficulté to na ngoyo o expliquer sur le développement durable ngo eza nini po ba do développement durable eza nini ngo makambo développement durable na beaucoup c'est développement elingi koloba croissance économique na français hein kotombola kita développement kotombola kita durable développement elingi koloba croissance économique c'est-à-dire que kolongwa na état
il y a pauvreté, kokende vers état, il y a kita, c'est-à-dire qu'il y a richesse. Donc, durabilité wana ezali par rapport na koumela ya moto na mokili. C'est-à-dire que koumela ya moto et cause à la moyenne 70 ans. Et puis aujourd'hui 70 ans wana et na ba génération pe oyo ko ya sima. C'est-à-dire quand on dit développement durable, c'est-à-dire tout ça la croissance économique, mais oyo et ko bebi c'est la bisoté kita oyo ko permettre tout bana ko satisfaire ba besoin na biso même na bato ba ko ya sima. Bango pe pas na possibilité wana. La pesi yo kwanga misato yo lie moko mona na kolia kolia moko poko ko na ope kolia mususu ainsi de suite ezala kaka. Ezala ko ba ndenge na Israël balona ka ba Olivier aura 20 ans. Voilà. Donc mutsoko dina 40 ans. Alors na Olivier donc ça pour na bato ba koya sima. Alors na ka pour na été. Voilà. Donc to tika na politique ya libumu na nanu. Voilà. C'est-à-dire que ozo penser pe na yo mais na bato pe ba koya sima na yo parce que tango yo ko kende bato wana pe ba kuta et l'autre ni bako bikela. Voilà ce qu'on appelle le développement durable na ndenge ya lingala. Et donc na développement durable yango tolobi biso en tant qu'expert na développement tolobi awake il faut tout ça la promotion ya moto. Donc moto azali au centre de l'activité, l'homme au centre, au cœur du développement, l'anthropocentrisme. Okay. Alors, qu'est-ce que nous pouvons mener présentement dans mboka na biso? Et lo koni ni za mutuya. Ndeko tozole lanzala, tozangi biloko ya kolia, tozangi mai, tozangi courant. Bon, la solution ni tokoko pesa en tant que développeur. Il y a liboso pour na nzala. Tolobi boye. Congo eza na biloko ya kolia o eza suffisant que bato ba kolia batoni pe ba boaki. Mais ce qui nous empêche de manger ezali que enclavement ya na ebisio biloko eza na zamba. Ezo pola moyen ekomela ba imboka na ba ville na ba pasi bazali eza po balia. Na sengi na mokonzi ya mboka somba kaka 52 bateaux. Il y a 3000 tonnes. Au tient dans chaque province 2 bateaux. Il y a Mickey, il y a 3000 tonnes, 2 bateaux. Et ça là, Kinshasa, un mois, où ils ont kin, après, ils ont une amboka, et qu'ils ont biloko, ou on est ken na bafufu, et ken na nani, ou on est kozonga, et na mungwa, et na. Vous verrez que Nzala ya Kinshasa, na 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et aussi là. Mais comment ça Kinshasa kaka? Quand je parle de Kinshasa, je parle des grandes villes. Je fais allusion à ma grande ville. Kisangani. Parce que bateau, mon fleuve n'est pas navigable, tina Kisangani. Katanga et Lubumbashi. Ok na Kasai, les deux Kasai. Oui. Oye na Équateur, na Bandaka. Donc ma grande ville, ceux qui sont dans le territoire, ils ont bima na agglomération à minene. Biloko ekosala nini ekokita. Parce que au monde tous produits étaient bazolo ba dollar les mata. Parce que les tout tous binango libanda masango zo uta libanda ba manyoki libanda ba sukali libanda donc ce qui to zongisi achat ya ba produits locaux et pas na biso moko d'abord un to zongisa ba sur la misala ouais bato ba kolinga basala bilanga de deux bato ba koteka ba produit na bango ba produit wana eroya na kati ya ba capital na ba ville pour ezala consommer. Donc, les locaux à liboso yango wana ko banzela eko umela mais mai ezali ba boulevard naturel o nzamba sala. Donc soki botika ka masuwa ekendaka ezongaka de soit eko enclencher déjà développement. Yango na pesa ki yo ke mokonzi mboka penser pe nango atiaki de bateaux ya minene oyo eko bongisa banzela mais ça est suffisante, il faut basala ngo un peu rapide et un peu plus vite. Bon lelo ndenge za bopoto komo kende na suka ya émission na biso ya lelo pour bande ko kam ba retenir quelque chose par rapport à la politique globale où il y a mboka na biso ndenge ezokende pour le moment. Qu'est-ce que eloko nyoko loba tant que mutu oyo aibi makambo mingi oyo itali développement ya mboka to aibi makambo mingi itali lolenge mboka isengeli ekende malamu. Makambo mibale za important pour nangai d'abord transition énergétique. Omoni awa bazolo bela transition énergétique. Comment toko faire face na kozala na ba énergie courant ya malamu hein ezala ndenge nini bakoko sala bazoluka ba solution bazana uranium et sala ka ba centre nucléaire wana ba tête nucléaire et puis ça va courant ezala Congo voilà bazoluka awa bazana transition écologique bazala ba carburant ba biocarburant ou ba solaire ba panneau solaire ba tana bandako po bazo ba courant donc ba kamweze belé mais ben ambiso tout ça na barrage ya monene
hydroélectricité et la solution monene pour la crise économique na biso. C'est-à-dire que l'État ce qui a focalisé attention na ye na ko silisa barrage wana na ko kabola courant ndenge sengeli. Parce que ezali babengango l'énergie les plus propres. Et ça la pollution té. Et puis ezali mai mutu ezo produire yango. Donc justement il ndenge tambola ezo tourner turbine ezo pesa courant. Donc batia accent sur l'hydroélectricité. Courant et kota na bandako, maman oyo a dépensaka 3000 4000 par jour pour la makala. So ka zui courant. So sali fa 30. Au monique budget na e kozala ya komata. Akozala na facilité ya kosomba biloko ya kolia et puis ya kobatela mwa ndambu akofuta courant mwa moke. Donc eloko ya liboso ya eloko ami balé na développement balobaka besoin les plus essentiels ya moto ezali esika vendre za la peto. L'environnement biophysique de qualité. Mboka na biso bo soto eleki. Ngai nasalaki moi passage moke olimisanga ndeko na Belgique na Jean Blou. La faculté universitaire Jean Blou ou esika nasalaki moi classe moke kuna. Na moni système na bango bamaki biso na centre technologique agricole. Wana ezali abengango biodigesteur. Na pesi mbote na professeur Musibono Dieudonné. Nakanisi soki alaninga ko komona makambo wana zoloba. Ba récoltaka ba fulu nyonso ya ville basangisi yango kuna ba séparer oyo epolaka na oyo epolaka te. Oyo epolaka ezali biloko neti ba fufu ba nani wana babenga yango les déchets biodégradables. Ba déchets wana ba kodisa yango na ba tank ba broyer yango. Après ba sali fermentation déchets wana ebotaka gaz. Babenga biogaz. Gaz wana bakoki kosalela yango na groupe électrogène kopesa courant. Et puis poto wana bakotia yango na bilanga ebotisi bilanga na ndenge ya kosakana te. De comme lokola engrais chimique, voilà, engrais vert. Babenga yango engrais vert. Donc politique wana nde esengeli gouverneur ya ville ya Kinshasa atia yango. Récupération des déchets, recyclage na yango et puis kosala eloko wana ya biodigesteur pour résoudre des problèmes ya insalubrité na Kinshasa bato bazo kufa na typhoïde na malaria na pona salité eleki. Donc ces problèmes là est capital. Les besoins les plus essentiels la moto na répété zali un environnement biophysique de qualité. Il faut to longola bo soto na mboka po ete mboka pe ezala na kimia bato pe ba biba malamu. Voilà en deux mots ce que je peux dire pour ce qui est essentiel pour l'instant et urgent. Bande ko bolingo bino bolandi biso lelo na lisolo otobeti po ifale pe tolo bape pour moi c'est ko mbi pe mutute batala pe qualité ya bongo na e eloko ni akoko pesa makambo bele onde ko akoko pesa pona mboka na biso ke liboso eza na kati na e mais sengele bima auto profiter na yango mikolo ya likoya n'allons plus parler tolobela mingi o Italie développement durable tokoloba pe mingi o Italie eloko ni ekokota ekosa na kati économie na biso bako utiliser ngo ndenge ni na makambo songolo pakala pona mboka na biso ke liboso po mboka na biso batu bazangi te batu baali mende bata biloba ya bilobela baza ebele o balingi mboka ekene liboso te pona landi lelo mama moko bazo makambo amete masoyene mususu delenka moko basali bêtise na ye bien sûr bomoni gouvernement na nga bime mama yo siko beta masola delenka na beti mutu siko likambo yango na gouvernement ezanini pona mama so ba beti mutu na kenda porter plainte abete mona na mboka oyo so ba beti so porter no plainte te ba otuna ba kotuna yo ata ba yibio sac na nzela mbila kotuna yo o porter plainte so ko porter plainte ba kolandela mutu wana na justice mais so ko bité na porter na plainte te ba tiki mutu wana ozomona na miko raisonner na moni mbala moko abaloli lolenge na ya kosala ba masolo na ndobeta na soki TikTok soki ni voilà pour le lot mutu zo komika journaliste papa Ignace Nzele oyo aboyi buzoba na kati ya jeunesse tokomi na suka ya émission na biso soko za liloba suka ya koloba ezani. En tout cas liloba suka ndenge na lobaki baleleki la conscience collective. Tokolisa conscience ya biso baso. To longola ba sentiment.
analyse froide de la situation et puis toi apporter ba idée na biso balobaka au choc d'idées jaillit la lumière. La lumière. Donc esengeli to solo là. Faut que solo là kata ozana ni solo là. Et puis to solo là na ndenge ya boboto na ndenge ya bondeko po ete mboka ekende liboso. Donc souci na biso ezali ete na biso tozali banda na bandeko tozana mboka to meka ko sangana na makanisi. Totala nzela moko to simbana Congo soki to simbani te. Oh mise moko aloba na kotanga komo na ete. Congo eko bonga te soki tozali sanga te. Soki to sangisi te les génies de l'un devant l'énergie de l'autre. Soki to tiete intérêt à peuple devant à chacun pour soi. Donc tozana posa ya te mboka ekene liboso. En tout cas il faut intérêt à Congo et primer kolinga. Moyibi pesi la moyibi. Mais yango wana kolinga mboka soki kolingi mboka okoyi koyiba ngo te. Ah cravate moni muza dit cravate ala dit cravate moni mutu propre na Mercedes moyibi. Yango tozolo bandeko géri sanction il faut za makasi. Il faut ko beta fimbo, il faut ko kanga, il faut ko parce que moto soka zo yoka te, il faut ko simba lipa na fimbo. Oya yoki opesi lipa, oya yoki te obeti fimbo. Omona makambo kotambola. Voilà bandeko na ngai comme na suka ya mission na biso soki loba suka ya ko lobe ali miko na tikeli o loba moi 1 minute loba suka. Non, il loba suka na lobi bolingo ya Congo et les Kanyonso. Et puis na profiter na micro na yo ndeko géri pour na ko présenter ba condoléances les plus attristées na famille honorable Fidèle Likinda au dit ko bungisa le 1er mai. Les vieux honorables Fidèle Likinda azalaki député à territoire na Ikela, à député national. En tout cas, c'est un papa qui nous a vraiment porté na cœur nae. Yango bisope na tourne na biso tozo memaye na motema, to sambela nzambe te ayamba molimo nae na kimia pe abondo libota nae mobimba. Et j'en profite également pour saluer toute ma famille, famille Nzele. En tout cas, bozo bambote na bino yuti pa yaya, pa leki et pa ya bandeko. Et puis, na salué également Laura Yéya de cœur. En tout cas, ma chérie, à bientôt. Et puis mon fils, Joseph, papa t'aime beaucoup, loin des yeux, près du cœur. En tout cas, sois toujours courageux comme papa l'est. Voilà. Et voilà, donc, chers amis, nous avons fini notre émission. Aussi ici, émission de Motema Yarofungama Lelo, à cœur ouvert. Tu mets sur le solo, mais oh, yaki mamo boko, yaki likambo salamaki samedi 29 na stade de Martyrs. Bon, mon ami bino nos tunenge nini. Et le moment significatif pe eza historique parce que bana mboka basangani. Loka bana mboka basangani, yo oyo zo revenant. Yo oyo zo linga oyiba kibokonzi na ndenga mabe. Bino obo vandi bongasi na mbongo bo osomba nyonso. Te mbongo asoma mapa. Baso ba mikate, baso ba nyonso te. Fok liwa okosoma na mbongo te. Pongi pete. Pongi pe kutokoka te. Ozoka bandeko. Donc to fungola misu to senzela. Congo ezaka moko. Yango ne mboka na biso. Yo oyo oza muta poloso moto ya moyibi keba. Omoni 2023 ekomo kene pe na suka waka. Otika ka ndenge wana. Bon, nayebi eloko ko pisa ko loko ya note, mais na 5 ans na biso ba congolais tous la uni to la bomoko to tika ba distraction o ezanga tina makambu ya o ya uti mboka bo te to tika biloko wana. Wana ezaka na Congo te. Merci beaucoup na bandeko ndenge bolanda biso lelo émission oyo comme na suka Papito Chamala o mbote ya wana Richard Benz yo mbote ya wana l'artiste Eti Mukuna mbote no ya wana honorable H Jean Moutala mbote na yo Shikito Mushashino mbote na bandeko nyonso mbote na mama Esther Makusa service traiter la bonne bouffe babi manger chaud et à temps au lait au tondi pe au lait na air bien a été au lait na 1h 2h du matin on komoka lubumu komoko baluka wana ya malamu te faut ko lia moto na ngonga o esengeli wana okutana na mama Esther bosola kitoko po asola bien. Merci mingi na vienanga César Ngadi Kleboa original viens moko bien ateka pongi na epo na petit na so balali pongi ya zongi atika ngaka na se ya balcon ya zongi na palais émission oyo ezoleka na
Allegra TV, Allegra TV, boya ebele. Abonnez-vous sur Allegra TV bandeko. Bon s'abonner, to comme ebele, pour te mettre ma solo. Plateau yango, so ko bengai, obi bukuna. Nana besoin d'aller dans émission, na motema ko fungwama. O leka, to ko solo là. O beta ma solo en toute liberté. Et na okata ote. Pour na otika bandeko baloba, ngana kata ba tuté. Vraiment Nzambe apambola Congo. Nzambe abate la Congo. Bana Congo to la roi mutu moko. Pomboka mseke liboso bamboke belé et ko s'affranchir. Ba Kenya, tout ba Mali, bamboka ebelé. Ba Soudan et ko se libérer na ba Jougwana oya ba impérialiste. Ba to ba komi ko luka ba ko libre. Po soki biso moko to mi pesi bon sommité to zwangote. Tokutani mbala sima pona kobeta masolo mususu nande ko Ignace masolo o Italie Congo po a toujours blaka Congo ezali il y a des pères et des mères Congo ane toujours le bela bino su bote na bino pe tokutani mbala sima pona ko sala émission mususu ya na motema ya kofungama